géographique, la liberté. Liberté! Ngai oyaka na ndako na ye na ndako awa abi mama yoza mwana na ngai mama mtoba yoza mwana na ngai lokolo ko president esika na ngai yo boyi to ndimi na kotika yo te na soutenir yo ti na suka ya mandat na yo so bali ko pesa rapport oyaka oyaka ozwaka mbongo ya libenga chaque année na mois d'août ce qui na ye mama Luisa to bana ko négliger to tia na msoba libenga to ba légionnaire ba yebi to tia libenga na biso abonkutu mwa mbongo mke na zai bana ko kipete bande ko boyoka to zai ko tia mbongo na biso mke na libenga na lobi kaka soki na suka to comme na mois d'août na la somote na bike mama Luisa a otombola libenga na biso to tie mbongo mama Luisa donc le fait un rapport boya to ena trésorière to zimbongo to bambi mbongo mbongo ekoli so ke na kuna na kuria ba bete biso mabodi président ba osala makasi ba pesa mbongo ebele mais ba eba iteke mbongo wana ma so ndo ba sia so nzambe amona eba dongo boto. Ok, tout semblé. Mon Nzambe tata, tu as eu que ce soit dans la mission de Palayo. Tu as bien été, tu as allé basson qui os allé tangolo. Onyo so mosel yo asala ki po kombo na yo eba. Pour que kombo na yo e komisa. Maman Marie Louise, to tiki. Oyemi misala na kati ya CVB pe na kati ya ecclesia. Mais asala ki na yo sala ki po ke yazala na biso. Na libota na ye Nzambe to tiki libota ko kati ya maboko mayo yo benisa bango yo zala le vrai consolateur to sengi bongo kombo ya Yesu Kristo yo zana nkembo ilongo na tata pe na limo santo na bosato bosanto bite ko biso seko amen. Boboto bondeko to beti nza maboko boboto to senga na oya boya sima bosa sous ce témoignage à salongo na lombango parce que nous courons derrière le temps. To lobi boy ba onyo surtout ba boya ko déposer ezala germe de fleurs ezala toi masanga sukali surtout pona masanga sukali koko manango esika nzoto mowe ezate kokutia ngo kaka liboso awa. Ensuite boya ko s'enregistrer ici quand on a zali pour un dépôt de germe de fleurs ou bien attaque sucré. Mais to seigneur Nabino, s'il vous plaît, aux autres sa témoignage dans la brève. Oboto. Votre attention s'il vous plaît. Allô. Toute une étape de témoignage. Je suis maloba oya li oya kufi alali lelo azai mama na ngai tango balobi ete azalaki sévère nga nazali fui ya attitude wana ya comportement wana po mama na nga na papa na nga nafandi na bango mingi contrairement ya baene na ngai balaki bazobotama bakepa ba grand-parents. Je et puis Tina Soukawa, na sololi jeudi la semaine d'avant et puis la semaine d'après va y signer que babomi entre temps de que tout le monde. Alors ce qu'on a dit d'abord Nalingina Liboso na remercier bato oyo nyonso bayeko assister biso baoyo nyonso basungi biso pour douleur na biso ezalaki penza atroce parce que
tu perdre le moto, mais tu as la forme nini tu perdre. Donc ça c'était en tout cas inimaginable. Du coup là quand tu travailles dans un film, si vous pouvez raconter que voilà, c'est arrivé chez vous. Bon, il y a des détails, méandre et justice. Parce que c'est mieux Nazara na place où il y a puis dans le papé Makamango n'ingité. Mais où il y a cinq abino et ali où il y a sur bagine lingomba il y a la maman légionnaire pour baser qui va déconailler tant musu na banako yawa na banako kutana na masolo ya ndenge activité maman sala kana baninga na légion. Alors bakana makamba famille azokolo bananga pe makambi ya lingomba azokolo papé oyo nyoso tu etali mokili. Alors ngana lingi eloko boye tukosenga bino opesa biso susu mwa ndambo atana bino lelo po na éviter maman na ri aza société ayebisi na ndenge tomoni lelo ayebisi biso te il faut asala voyage to obtenir extension à aéroport ya Njili tokende mwa musika po voyage pe oya ya molai soki boko sunga ngai bo accompagner ngai na tika yepo na kasi na succès. Merci. Je crois que Namoni Lisusu Batbaza Toujours là, Mutumusou a un témoignage, un dernier. Un dernier témoignage. Je sais que mes petits enfants, Mongo Aya a fait un dernier témoignage. Je sais que c'est dur, mais. Bonjour à tous. Bon, mon témoignage il est écrit, hein, donc je vais le lire. Louisa, jamais je n'ai éprouvé autant de difficultés à écrire. Mais aujourd'hui, la longueur s'est emparée de ma plume, tant mon cœur est en peine, mes yeux en pleurs. Oh Louisa, robuste tu l'étais encore, que je suis dans le déni de ta brusque disparition. Louise Kenawa Boutitamedi est née à Lusambo dans la province du Sankourou, le 10 février 1932. Tu es la fille aînée de Madame Ngoudimbombo et Julienne et M. René Kachunga. Mariée à M. René Kalema, décédé en 2012, tu étais mère de plusieurs enfants. Dieu t'avait fait grâce d'être grand-mère et arrière-grand-mère de plusieurs petits-enfants. Tu as fait tes études à l'école normale de Mikalai dans le Kananga. Tu as été enseignante, ménagère. Tu avais également consacré ta vie à Dieu à travers la congrégation des mamans légionnaires dans la paroisse de Saint-Charles-Luanga. Ma grand-mère si pleine de vie, toi cette femme intègre, cette femme intelligente qui n'avait jamais cessé de nous raconter ta vie et nous prodiguer des précieux conseils. Louise à la coquette, Louise à la taquine, Louise à l'humoriste, Louise à femme de principe. Tu aimais te saper et terminer toujours ton look par le port d'une étoffe en velours. Tes ongles toujours avec du vernis rouge. Et oui, c'était ta signature. Je me souviens de ces fois où, agacé par nos taquineries, tu nous rétorquais yo kusaka anangate, na rufinga na français, imbécile de couillon que tu es. Ou encore de ta phrase fétiche. Ngana zalara fraterte, au monde ananda kunayo. Oh Louisa, pourquoi? Nos cœurs sont brisés car tu nous quittes seulement à 87 ans sans maladie. Toi, la meilleure des grand-mères, un modèle de force et de détermination. Tu étais une seconde maman pour tes petits-enfants. Louisa, le vide que tu laisses est beaucoup trop grand et douloureux. Tu vas nous manquer, tu nous manques déjà. Le Seigneur a décidé que ton temps était arrivé, mais nous n'étions pas prêts à cette déchirure. Surtout pas dans ces circonstances-là. Je me demande si tu as imploré leur pardon. Te connaissant courageuse, tu ne t'es pas laissé faire, tant bien que mal, tu t'es débattu pour sauver ta vie. As-tu crié nos noms? As-tu crié à Dieu? Nous aurions tellement souhaité que le Seigneur en décide autrement, mais hélas, ses voies sont impénétrables.
Nous avions eu la chance de te connaître, de partager tant de bons moments avec toi. Être avec toi était un délice. Nous n'étions pas rassasiés de ta personne. Mais nous n'avons pas le choix. Notre consolation est de savoir que la mort n'est que le départ des belles personnes vers le paradis. Romains 12, 19 dit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Ces malfrats ont volé ton souffle de vie, mais ils ne voleront pas tes souvenirs présents dans les têtes de tes enfants, de tes petits et arrière-petits-enfants, de tes amis et connaissances qui ont eu la grâce de te connaître. Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Nous ne t'oublierons jamais et nous t'aimerons toujours. Au revoir, Luisa. Au revoir, Maman Bondal. Au revoir, Merci. Toko Leka Siko Naba dépôt de gerbes de fleurs. En même temps, on va mettre la musique. Et je crois que nous allons commencer par la CVB de Saint-Charles-de-Loanga où était représentée maman. Azali na bomoy. Pime na boyambi wabiso to sakola. Tuyambi sekwe abawa. Pe bomoy balobiko. Yango toye kostika mama abiso na ngonga eye. Natina te abanda bomoy basiko omboka nzambi. Molimo na yemo pima na boboto. Okombo ya tata pe ya mwana pe elimo santo. Bolamo ba mokonzi wa biso Yesu Kristu. Bolingi banzambe tata pe bondeko belimo santo. Bozala na bino banso. Toyeba to basumuki. Yamba ya kobonzela zambi sambo ya biso. Banso toka motema mawa. Tosenge mokonzi bolimbisi. Nandimite na salimabe. So manzambe wabokasi bonso. Omiso mabino bandeko. Na sumuki mengi na makanisi. Na maloba. Na misala. Pe na botiki masengisi mangai. Solo nandimite na salimabe. Yango wana na kobondela ngondomo santo Maria. Banzelo na basanto banso. Na bino bandeko. Banso bosambela mokonzi po yangai. Nzambi obokasi bonso ke la biso mawa. Alimbisa masumu mabiso. Akama biso bomo ibalobiko. Mokonzi oyo ke la biso mawa. Kristo oyo ke la biso mawa. Mokonzi oyo ke la biso mawa. Mokonzi azala na bino. Sangwela mulokola Santu Yohane akomi. Tokotanga we teni azomi na minei. Molongo mayambo kino moye minei. Oli pati la suka Yesu alobi na bayekoli. Bozala mitema likolote. Boyamba nzambi, boyamba pengai. Ndako ya tata anga ezali na biteni mingi. Pe na okende kobongisela bino esika. Soko ezalaki bongo te. Mbele na lobaki na bino boyete. Kasi soko na kei pe na bongiseli bino esika. Na kozonga lisusu po ya kokamata bino omboka ngai. Na tina te esika ngai nazali. Bino pe bozala. Moyebi nzele kokamba bino esika na bokende. No komo na yo bandeko. Tosambela nzambe tata bokasi bonso asekusi Kristo mwana wa yo bawa. Andima losambola biso bato baye tosangane awa. Losambola ngai ondima mokonzi pe oyoka lola kalanga. Oya mama abiso Louise na baptisme azwaki bomo ibwa nzambe mokonzi ayingisa ye olisanga ya basantu tosambela. Losambola ngai ondima mokonzi
biso Louise azali kokola communion mbala na mbala mokonzi asekwisa ye mokolo masuka tosambela losambo la ngai ondima mokonzi pe oyoka lolakalanga oya bandeko pe bayibani na bayebasali biso malamu mokonzi azongisela bango malamu tosambela yo nde nzambe wa bolimbisi seyo wa biso mobikisi sabola milimo mawa emokonzi sabola milimo mawa oya bato banso bawei bazalaki na like ya kusikwa mokonzi ya mabango omboka ya mwinda bamono elongi ya ye tosambela nyongo ya masumu mabiso limbisa moto mwa epengolo zimisa sabola milimo mawa emokonzi sabola milimo mawa oya biso banso tosani awa losambo mokonzi asangisa biso banso bokonzi bwaye bwa nkembo tosambela emokonzi sabola milimo mawa tosambela mokonzi ndima losambo tosambeli yo mpe ya mama ya biso Louise ke na wabo awei olongola masumu maye azwa libiki tokobondela bongo kombo ya Kristo na mei mokonzi wa biso bileko biso seko bana tata moko toyesu kosambela losambo mobikisi alakisi biso tata wa biso ozali olikolo bato bakumisa kombo ya yo nandima bokonzi bwa yo oyo lingi yo basala yango se lokola bakosalaka olikolo pesa biso lelo salisa biso tondima masengenya te pe obikisa biso mabe oya na nkembo obileko biso seko amen bandeko awa tokoba mosala makunda mama biso bize lokola bakristo bameseni tokobondela nzambe mokonzi wa bomoi po te na nguya ya yasekwisa mama biso akotisa molongo ma basantu kristo mokengeli molamu apata sika akumba yo mabeke azongisa ye o maboko matata bongo mama Louise ke na wabu ayoka esengo elongo na basantu omboka ya nkomo wa bileko Maria Lusako tonde gracia mokonzi azali na yo abenisi yo yambo ya basi banso abenisi pe Yesu mwana wa yo Santo Maria mama wa Nzambe sambela po ya biso basumuki sikawa pe otango ya lu Maria Lusako otondi gracia mokonzi azali na yo abenisi yo yambo ya basi banso abenisi pe Yesu mwana wa yo Santo Maria mama wa Nzambe sambela po ya biso basumuki sikawa pe otango ya liwa ya biso amen otondi gracia mokonzi azali na yo
abénissez yambo ya basi banso, abénissez mwana wa Yesu, mwana wa yo. Santa Maria, Mama wa Nzambe, tuombea kwa Yesu tundi gracia, mokonzi azali na yo, abénissez yo yambo ya basi banso, abénissez pe Yesu mwana wa yo. Santa Maria, Mama wa Nzambe, sambela mpo ya biso basumuki, sikawa mpe otango ya liwa ya biso. Amen. Merci, Mama. Guyara yo toko senge. Oye bate tozali bana bayo. Ozala na biso seko. Soko mungu na ayeli bino. Bana banga kobangate. Bomenga inoki na kosalisa bino banso mama Maria. Merci mama Guyana yo toko senge oye bate tozali banda ozala na biso seko ozanga sapele yanga ite ezali mbona na pesi bino yakobete bisika biso na masiko na esengo. Azala pena yo tosambela enzambe yo tangolo tokotika mama biso Louise o maboko mayo tozali likende nete ndaseki yo mokolo masuka elongola bato banso baweyo boyambe Kristu e mokonzi tokotondo botondi mpe ya malamu maso opesaki moseli wa Louise ntango azalaki na ino aonsi mana maso makolakisa biso bolingi bwayo makolakisa mpe lisanga tokosangana banso na Kristu e nzambe tangolo tokosenge yo otandela biso matoi ondima losambola biso oyamba moseli wa yo Louise ndako ya yo biso be totikali na ino aonsi tolendisa mitema na mateya mayo tokobondela bongo kombo ya Kristo mokonzi wa biso bileko biso seko yambo ya bobenisi tokopesa na moyangeli diplôme apesa na balibota babomba yango elembo ya engagement ya mama Boboto tobengi bana ya mama Louise baya oyamba diplôme de mérite ezali mokanda ya reconnaissance ya Ecclesia na ndenge mama asalaki misala onte ya Ecclesia. Mama mokanda ezali mpo na misala mama banda kosala na Ecclesia na ndenge atiki bino mpe na nzela ya Ecclesia ezali nzela mponaki aboti bino mpe bino bolanda yango tozali na maya kosala te kasi mokanda oyo ezala liboso na ye lokola témoignage epai ya Nzambe. Boboto bondeko tobeteli mama Louise maboko biso na Nzambe. mokonzi azala na bino azala pe na yo Nzambe abokasi bonso asekisi Yesu Kristo bawa ye penza azala liboso na bino mpe akotambala na bino nzala na bino ezala polele nzala na bino ezala mwinda ye mei abenisa bino na bobenisi bwa ye bolamu ye azali tata mwana mpe limo santo bandeko milolo misili apema na boboto
Anso tutelemi po na kopesa lokomo na nzoto ya mama oyo eza kobima sika o. Mama ya batoto alisolo mukena mama asolola tosolola na ye mama na ngana misala na mungongo na ye yaso mama na ngana sever mona ba maser mama ebaki éducation ya bale kopesa biso lelo kuina o mama oyo Chantal, comment était yo pour la puce? Cameraman, ok. Cameraman. Très chère famille, nous vous invitons à vous lever pour saluer la dépouille mortelle de Mamie Louise. Merci, veuillez vous asseoir. Chère famille, nous naissons et nous mourrons. Nous naissons pour mourir parce que nous commençons par mourir pour naître. Fin de citation d'après Abbé Bernard de Clairvaux. Chère famille, chers parents et amis, en introduisant ainsi ces mots d'accueil, nous voudrions nous approprier cette célèbre citation de l'abbé Bernard de Clairvaux pour exprimer notre ressenti.
notre état d'âme par rapport à ces mots morts. Puisque c'est elle qui nous réunit en cet après-midi du samedi 8 juin 2019. Elle est la seule certitude de la vie dont elle fait, j'ose dire partie intégrante, et qu'il convient d'accepter et de respecter ces jours que Mamie Kenawabo Chitamidi Louise a choisi de regagner le ciel. En ce moment circonstanciel où tous bouleversés et attristés, qu'il nous soit permis de présenter à vous, sa famille, nos condoléances les plus sincères, tout en esquissant quelques clichés autoportraits de cet illustre être cher dont il faut se séparer aujourd'hui, car séparation il y a. Pour ceux et celles d'entre nous qui ne le savent pas, ainsi que pour les générations futures, l'histoire retiendra que Mamie Louise tire sa lignée parentale de papa Kachunga René et de maman Moudi Julienne du village Bakwaboa, secteur de Bassongue, territoire de Lusambo, où elle a vu le jour le vendredi 10 octobre 1930 dans la belle province agricole du Sanko. Et voilà qu'après 89 ans de vie sur terre, elle vient de tirer sa révérence pour la félicité éternelle. Rejoignant ainsi tous ceux qui l'ont précédé, au premier rang desquels sont faits Marie. En nous quittant tragiquement le jeudi 16 mai 2019 ici à Kinshasa, loin de cette terre d'origine. La mémoire de Mamie Louise reste plus vivante que jamais à travers son œuvre immortelle qui est sans aucune hésitation. Sa riche descendance au nombre de laquelle on compte 9 enfants, 29 petits-enfants et plusieurs arrière-petits-enfants, dont elle peut être très fière de là où elle est. Tous déplorés et désemparés aujourd'hui à cause de son décès. Chers familles, chers parents et amis, souvenez-vous de Mamie Louise, cette fervente chrétienne catholique et maman légionnaire à la paroisse Saint-Charles, Luanga, s'était passionnée et consacrée à son rôle de mère au foyer. Ce vieux et noble métier au service de l'humanité, mais souvent ignoré sur la liste des héros international du travail, de nombreux cours du travail de paix. Mais un métier qui est l'un des plus gratifiants au monde car sa rémunération, dirais-je, a une valeur inestimable dans le cœur de tous les bénéficiaires, héritiers. Chers familles, voici venir le moment de nous séparer des Mamie Louise. Nous espérons que toutes les évocations qui ont été faites ici vont s'ajouter aux souvenirs personnels que chacun garde dans sa mémoire et dans son cœur. Que cet ensemble contribue à l'apaisement de votre tristesse. Ainsi donc, désormais, n'allez plus chercher Mamie Louise à son domicile au numéro 71 de l'avenue de Kani, quartier Lumumba, car à cet instant, elle vient de changer d'adresse et de commune. Elle reposera désormais ici à la nécropole de Kinshasa, dans le quartier Sira, allée 1 au numéro 7 de la rue de Rêve. Pour lui rester fidèle, c'est ici que vous reviendrez pour perpétuer sa mémoire, vous souvenir et refleurir sa sépulture. Au nom de toute l'équipe de la nécropole et ses partenaires dans l'hôtel de ville de Kinshasa, nous réitérons à vous, sa famille, nos condoléances les plus sincères. Chère famille, notre cérémonie se termine. Que votre tristesse trouve son apaisement, que votre vie reprenne malgré son absence. Que ces temps d'hommage et de mémoire que nous venons de partager vous aident à poursuivre votre chemin. Nous allons ainsi prendre congé de Mamie Louise, tout en lui disant un vibrant au revoir dans la langue chère à ses ancêtres, celle qui gouvernant ses premiers pas et caressa ses rêves d'enfance. Comme on l'a dit du côté de Lusambo, en Chiluba, Mamou Louise Kena Wabo Wetu Wayabimba. Je vous remercie. Merci, très chère famille. À présent, je vous invite à former des rangées derrière le corbière de Maman Louise pour l'accompagner à son adresse, à sa dernière adresse physique. Merci. Nous invitons à présent ceux qui accompagnent le début de M.
Omana Ganda Jacques. Venez prendre place sous les tentes. Sont invités sous les tentes bleues ceux qui accompagnent la dépouille de Monsieur Omana Ganda Jacques. Venez prendre place sous les tentes bleues. Zélo na Kanama, Zélo Chayate. Aujourd'hui, ce sont les femmes de Papa Jacques qui sont arrivées pour un département. Pour lui, c'est la choisissement organisée pour l'enfant fils, c'est le point de rencontre. Il a vu le cours pour le bon en 1948. Donc, c'est une heure aussi. On a une porte dans la même province agricole de France. Fleur. Jamais un petit bateau défilé dans moi. Il y a les liens, un petit bateau défilé dans moi. Maître, vous êtes là, vous êtes là. Vous êtes là. Sana magolo, chata sana. Chungula. Kalau balinga da magolo na yoga.
Wow, kota makolo. Makolo kota. Yes, madame. Chers familles, on fait la descente, ensuite vous aurez la parole. Oli lo bato lo sambo ezate mopanzisa ba frère. Yo pesa ki biso mama, yo pesa biso mama, yo kamati yo na lo kumo ko za bakonzi, yo na lo kumo kwa yo sanzambe malamu, okumsio na ngumo konzi. Papa na ngai yo mama na biso pesa biso makasi, biso ba yo totika ni mokonzi. Toza kosenga bolingo na yo za kati na biso. Bomoko na yo za kati na biso mokonzi na bakonzi. Toza na yo ya koloba te nzambe na ngai. Toza na yo ya koloba te mokonzi bakonzi. Yo saka likambo na ndenge yo olengi. Nango tokumisi yo. Tozongisi lokumu epai na yo mokonzi bakonzi. Totiki na maboko na yo. Merci Seigneur. Adieu mama. Adieu mama na biso. Bolongoli basache bobwakika makasa. Mama. Papa yana na tristesse sana. Lokola libinga ya basula baketuma. Tema mwangai mokokumisa mokulu. Pe molimo mwangai mosepeli nzambe mobikisi wangai. Nzambe atali botawa musali wa ye. Wana okolele mboka iso ekotanga mutu wa isi. Nzambe wa bokasi asali ngai mambe manene. Kombo ya ye ezali esantu. Pe mibuna mibungo luya ye kokitela bato bakobanga. Alakisi bokasi na misalami ya ye. Abanzi bato bazali na motema lolendo. Bakonzi banene pe atomboli bato batawu. Bayeba wenzala abatungisi biloko bambongo abazongisi maboko pamba. Ayambi Israel mosaleli wa ye ayokeli ye lisusu ngolo. Lokola alobelaka bakoko babiso Abraham na bana baye bileko biso. Kembo na tata pe na mwana pe na elimo santu. Lokola ezalaka ebandela pe esikawa pe na bileko biso seko. Nani oyo akobima lokola tongo onzenga lokola sanza akondenge lokola moi okasi lokola lifingali ya basula baketumba. Maria obotami na Osambela po ya biso toyomboka yo. Osambela mokonzi Yesu Kristu molobeli wa biso mboka tata yo poni mama wa yo Sainte Maria azala mama pe molobeli wa biso mboka yo po ya ngolu ya yo
sala ete bato baye kosengemaka boma yo bazwa maso na bolobeli bwa ye bongo basepela amen. Yokela biso mawa, yokela biso mawa, yokela biso mawa, okombo ya tata ya mwana peli mosantu amen. La Star, groupe cinématographique La Liberté. Liberté!